Notre pays c'est déplorable, tout le monde a déplorable. Où est Zambo Canabiso? Awa maman na ezo awa libulu oyo zomona o mama eza libulu moko bayaka muso babwaki mabanga mais c'est mbula moko ebeti mabanga ne et bati mabanga ne c'est pas la police donc eza pena passe pas beaucoup ça terrasse car il faut barager on va grandir quand même barager terrasse et en plus pas beaucoup c'est biso pe makadam to futa quand même bataxe to futa bataxe to futa impôt to futa nyonso mama pas avec quand même na mama biso. Merci pour la parole au président pour parler sur la route à l'université. Au moins, la deuxième route na biso ya ville Kinshasa. Na ndenge nga na contact ngo ezaka deuxième première za Lumumba deuxième za lokola oyo tozana. Les appels en grandeur ya ba rond-point na pesa minene. Mais ça négligé pourquoi à partir ya maire de la ville. Maire de la ville azotala kaka ville ya biso ya Gombe. Biso to Congoli bambongo babongisi Gombe babongisi Limete mais oza sima ya lupanga ba président po ezolongola lokola soni ya ville qui ça boulevard Otozali soki lelo boulevard ezozonga salite ça cause caméra zwelanga bon non Bonjour, chers internautes de la chaîne sur podcast partout dans le monde ici Kambo Tenanga écoute Sibino en tout cas au original na bolinga mengi kande pa lela bino fort ba fan nanga ya mokili mobimba au bolinga original voilà donc original akiti bongo na mabele ya Funa dans la commune de Kalamu place on za obomona oyo nazana rond-point ya Ezo nana quartier Yolo nana rond-point ya Ezo Prince Bozo mona oyo na sima mukongo nanga eza ba mituka oyo eyokende Kapela nana Prince à université université et puis mituka ezozonga boye ezokende Kapela eketi na Yolo médical et bimiti na ba Seraf na première rue voilà et puis de l'autre côté nana triangle parce na temia nana triangle ya Yolo Ezo donc non c'est plan que cameraman na balolelanga moi caméra na ndenga boye moto bozo mon ezokende kuna ezokende toujours na ezo mais eke circuit mwenza pardon to moni yango ekoti ezongi boye mais ce rose prince eketi okena ki mwenza et puis caméraman azongi selanga sous caméra vraiment parce que na triangle ya Yolo Ezo dans un rond-point ne caméra ezo zong ezokende kuna ba mi tuko ozo mon ezo uta kuna o ezo ya boye e uta ba rond-point ngaba e ba kikwiti et puis ekiti boye ezoke ba Victoire ba Saint-Raph et ke ba Kapela kande bozo mona notre l'acception na sima mukongo nanga voilà raison o ekiti si ya biso podcast na mabele ya Kalamu ezaki en tout cas population elle la makasi pona banzela to mona ba embouteillage trop nde bo mona si vous voyez bien derrière moi ba mituka eza ya kokangama ba mabulu donc ba binzela zo sala mate population leli lobi original ponga za mona bitinda na bino population gangi original en tout cas quitta sur le terrain bino de bolobela biso pour que to sungama la raison pour laquelle original a quitté sur le terrain pona kolobela population nanzela oyo voilà donc na kota bongote na pesi mbote nanga na le trio na linga mingi ba boss nanga et puis na sima caméra na za vraiment na Josué na pardon Josué na salut obisiko zali original a zelo comme bon ekota trop la mouton original en tout cas na sima caméra na za na Jordan yebe sou mona mukela bangenge na yepe na obenge les jeunes pas trop azo sala que prudence original bien la bilili mo ba jolibilité kitoko pe elengi voilà en tout cas Yolo matro nzela vraiment ezai ya kobukana et ça fait déjà un bout de temps on nzela oyo ezo sala mate je crois bien bon on a ma boulou quelque part ba embouteillage donc il boye pena et peut ça passe et peut ça mawa Yolo ya bien le kumu Yolo auto yeba ekenda sango metala Yolo ndo ekomi ba terrasse bouché na ebité à ce mboule beti nde balbara après la pluie vient le bon temps na ebité awa après la pluie et ça la rendenge nini après la pluie peut-être ça ba dégâts parce que comme on déjà ba terrasse bouché matro la raison pour laquelle na kitisi micro na biso ya biso podcast sur le terrain pona ko zo mo ba vie muke ya bato baza kotoyo ya ba chauffeur ba otambola na nzela oyo en tout cas ba bi Yolo matro oui donc tozo koba tozo meka muke ko tambola pona ko luka ko zo avis ya bandeko
bameka moke kopesela mpona yolo na bango mpona nzela na bango oyo en tout cas ezosimba te makasi tomoni mpe papa moko awa aza likolo ya moto. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Kombo na Viali. Papa Vieni tomoni yo na nzela yolo ezo awa toyebi te na banzela ndenge eza bosande nini. Bon, na yolo ezo to comprendre te. Place on a ndenge baby po ba kobongisa kaka bo. Bon na yebi te so ba jeune so pe ka bango moko ba o ba kolo mabele ba to ba sa makambo to yebi to mo tantôt jour musone ba boaki bokate o mo na saini. Elongwe libule komi libulu. Donc pour na roleka vraiment passe ba to ba mo dévier kuna. So tali kuna ba moto to mo dévier ka kuna ba deux pneus. Na ba moi que non même 3 pneus mituka et les gars ezate. Bon. Ni nango ko oloba pona nzela na bino. Bon. Pona ngai na pona nga na koloba ke non l'état congolais atala. Banzele baby makasi. Banzele baby makasi. Surtout biso bato à transport. Pona lo senga ke non même l'état na bato à transport ba ko taper na kata likambo. Parce que ba okanga biso pona mikanda, to soma mikanda. Ba taxi loka ba kitasi to somba, sio ba mbongo ba otia ngwati. Ba bongisa biso nzela, ba bongisa nzela, ba mortier zo beba, ba roulement zo beba, mais lo mo ba osala to mo neza te. To mo neza te. Soki na bazandu kuna. Vraiment suna bokasa wana na ebite po ba obongisa, mari ba obongisa. Mais so na zigida so le zigida moi place wana oza côté aéroport wana. So tali. Ba mai libulu donc moi vraiment il y a ko conduire vraiment eza bien. Donc batel la biso likambo l'état congolais tel la biso likambo. Voilà, merci beaucoup de quoi déclarer après si ba doléance na e alobi en tout cas et autre beta lisolo mo ya tozaki na bokasa déjà je crois beto tele bino de l'angela bokasa nde eza ko beba c'est alors lelo toza siko na yolo ezo awa toujours ka na cadre na idéologie ngo ya banzela donc matro aolela toujours ba bongela bango nzela donc nzela pena eza ya ko beba makasi nzela eza ya ko beba makasi donc voilà tozo pena ba vie ya ba chauffeur. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Monsieur Ginzala. Monsieur Ginzala na que vous êtes chauffeur déjà pour rouler. Tu es vraiment côté la bino awa na yolo zo pour nzela na bino o. Na habite moi commentaire ni no ko sa nzela o. Ah maman commentaire eza vraiment c'est notre pays c'est déplorable vraiment tout le monde a vraiment eza déplorable. O eza mboka na biso ti. Tala neti awa vraiment na ezo awa libulu o zo mona o mama eza libulu moko bayaka muso babwaki mabanga mais so mbula moko ebeti mabanga na ebungi. Tu bâti mabanga nekenda devant la police. Donc eza pena passi. Ba bongisa terrassé, ba carnivore au ba ranger yango, ba grandir yango quand même. Ba ranger terrassé et en plus ba bongisa li biso pe makadam. To futa quand même ba taxe. To futa ba taxe, to futa ba impôt, to futa nyoso maman. Ba zape quand même na mama na biso. Ezo bo mabiso ba mituka. Ba mortisseur, ba biloko na biso nyoso ba crème, ba nyoso zo beba. Après boya ba contrôle technique boya na boya eza kitoko te maman. Vraiment na sengi na bakonza mboka Fati Beton gouverneur mboka na biso atali la biso quand même ilikam oyo et ça la biso quand même bien. OK, merci beaucoup wana ba mopila nde ba déclarer ba mopila ba lela pena ba bien en tout cas nzela na bango mabe makasi ba fulu ba salité donc ma trop quoi donc minga olobe ça te miso e mona matoyi e yo ka bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo nga Gikula. Papa Gikula, en tout cas, micro na biso podcast et qui sur le terrain na yolo ezo awa pour na kota la situation bozo vivre awa banzela na ebite moi commentaire eza na ebike ozanga teza ya osala pour na nzela na bino opé pour na circulation o. Merci pour la parole au Pessingana faire pour parler sur la route à l'université. Au moins route la deuxième route na biso ya ville Kinshasa. Na ndenge ngana na contact ngo eza la deuxième première eza Lumumba deuxième eza la oyo to ça nango et ça peut la grandeur il y a ba rond-point on peut ça minene mais ça négligé pourquoi à partir il y a maire de la ville azota la kaka ville il y a biso ya Gombe biso to Congoli ba mbongo ba bongisi Gombe ba bongisi limité mais oza sima ya lupanga ba président ezolongo la lokola soni ya ville qui ça boulevard Otozali ce qui le boulevard ezozonga salté ça cause caméra sur l'anga bord au babenga so kin bopeto mais regarde ça que permet na kin bopeto tala eloko ni ezali donc aux hommes na saleté donc ba même na so kin saleté pour être que ville est à la propre eloko zo senga ke omoni ba terrasse o nyonso nga moko so na la kisio mwana to mo lambe ate o ganga na koya na terrasse ya mungulu diaka
basala opération awati apo ba terrasse za ya kozipate omoni somo okwela côté nini na terrasse oh ya kozwelanga no moi vidéo na kwa na terrasse mungulu diaka ozomona nena atomolela mana atomola omoni terrasse eke bypass na kweya na 19h mwinde za te eloko moko te na kati ya terrasse na kati ya terrasse à cause ya na ko memo pe na place ngo omona mungulu diaka terrasse ekaboli rigini na ngaba na kweya na terrasse na cause ya basala la terrasse te na kweya na bamani rate panzani na ninga na kufa ville à Kinshasa négligé à cause ya maire de la ville en tant que collaborateur na ba bourgmestre yango moni ba bourgmestre ba tika ba salité boy bourgmestre faut avoir sanction soki aye aleki amoni boy bourgmestre akenda ku tanga ozonga musala eza soutenir par ozwa image ya kosala chaque côté na ye bango baza so bapesa bango mbongo neti bato bapesa bango la fois passé na à l'époque pouvoir euti koleka bato ba $10,000 toyebi mais basala ni barato eza te mais le lot côté sur la terrasse à makala toujours makala to tindika salité zelu balongola te so ba sisi na ba bomba mupanzi wana ba vérité ya ba biloko o ngazo na me passe kana vandaka o bukuta ngo salité beauté mais chaque jour na kombola na bongisa na va na yolo na ebi yolo c'est comme salité beauté à cause ya maire de la ville ata oya yesi ata oya zaki liboso eza bango ne bazo komisa boye salité me bazo ka mbongo oye bimaka po sa misala mbongo na yaka na ba destination et comme raté musala sala maraté à cause ya babiloko bakosa balokota biloko balokota raté bayaka on a terrassé bouché je sais pas auto soulever le mot ah obi et si kayo za la so mimi biso eza propre parce que yo mo salaka est-ce que peuple o azandinga awa yimo ba ko telema te po bongisa boso mwinde kota na veni na bano so koti boki botuni munyo so koti boki ba mwinde kota na ba veni po ngamo na banana ko tia mwinda na bongisi terrasse ba ko mo kombola balongo ba salité so kuti ya veni ngamu ko abwaki mulangi na sela mama lokota ngonano luka place en seclement ya poubelle eza obwaki c'est ça qui sont côté qui mwenza wana na area qui mwenza okozo su image qui mwenza komona ke ba terrasse eza dindi prince à l'été zo bukana à cause ya maire de la ville ne mutaza promoteur makamunyos. Merci beaucoup, merci que c'est totalement bien. Yo lobi ke osa musala yo moko po esika no ezala bien. Est-ce que bato bazanzinga nzinga awa ndi bata msu samedi salon. Est-ce que bango ba ko tenter pour batelema a le droit gouvernement zo sala te. Bango ba ko telema te bazo ba pa ou ba Congo ba longa quand même salito ezali bosel pong na bango parce que maladie bato o ba kondité mbozwa ngo maladie za bango mbozwa batifoïde ba malaria bangungi est-ce que peuple population ko telema te bango moko basimba ba Congo basimba nini moi n'habite moi li le bato msumo conseil ko za na place wa na conseil na pesa premièrement ezali na la police c'est ça promoteur ya kozoka ba mbongo ba 500 na salongo jour à salongo police yemo ka zoka non ba 500 na ba mesa ona ala ba malukuta te so ba tie to ba na jour à salongo to ba na test o mona ba policier ba leka ka ba zoka ba 500 ba 1000 francs po na salongo ngo policier tanga ju 500 fallait mutasa la salongo atie na posa ke ovanda salongo eko sala mate a cause ya ngomoni kisa za boy ona ala beza makamba soso lokuta to ba nango ka samedi o beta tour o telemi 500 bango moko ofele ya ngomoni za boy moli vraiment salongo esa marate okotambola okasa masuba babida masuba zobwaka bwaka mais ba policier ba oya ba suba 500 ofele salongo basalaka te o basala bweloko te ne basala bayeba bamiyebi baleka bambonga pamba baleka mbonga pamba na mbongo est-ce que sikoto bayaka zo ba 500 mukomu sube est-ce que possible sangana déjà pour ba kilo to pesa te biso moto hotel mapoto salango bien ba oblige bino kana makasi mama to bengana bango me baya kaka salongo mango ye moko ndo za boyo kaswa masube za awa ele mo sala ngaba te problème eza boye on salongo wana un problème salongo on ne faut pas tirer droit parce que toi vas sur 5 ça so boy policier na akaneli beti na nia ko kalona butu to ndeni lora simba munduki ya ko kalona butu te ma ko kango ka ne fraction oyo eli puisque ba maman musuba comment poussa moi liboso pour espace ezaki mais pour d'abord on faut pas zonga ça bango sima mais tant aye wana bobo PC 5 ça c'est que akukanga po za na nzila il faut pas pousser bango na place na bango nzile sani etikala tout droit pour moi musale sani et ça m'a besoin tali baka niveau na mawa na passe na wutu na za manima chauffeur mais so tel même si et ça ba maman ba chrétien soit chrétien ça bien dire ça bien donc les abena mawa pe pas si pour na ngai. OK, merci beaucoup papa moi commentaire. Ya yo mozo mona moi kuda luba mingi ya teta kamsa ngonde baza awa salité au mona. Ni mo ba kili bo pete bo tala na police. OK, ma trop donc ma trop to continuer.
bandeko ba déclarer parce que salité ba terrasse bouché. Bonjour. Bonjour maman. Papa comment nani? Comment on a pour veille na bango. Pour veille na bango. Mais en fait pour veille na bango. Na bango lisusu. Voilà, merci beaucoup pour veille na bango. Mais quand ça moi mon commentaire pour Nandjela na bino parce que en tout cas ça mawa to mona ba salité, ba mabulu, ba mbouteillage zo kanga bino awa, je sais pas ni nongo ko loba na place wana. Ouais na linga eliboso na loba la linga président nga Fatima Kasi. Na mona ninga bela bongise banzela quand même bien comme libre. Mais na yo mona ba sali nzela so université. Ba ko ko longa ngo penza te. Ba mabulu, ba mbouteillage ya osakana te. Donc et puis à partir de mabulo yo na takaseri na kati en tout cas pena balimbisa likamba takaseri leki makasi na mabulu boy donc nzela na biso so bango tsa béton de batana la fayette au moins quand même ça va tala net mabulu boy to leka nini ba kamizo kufaka na mabulu ba mpane zo biso na mabulu ba kila so ta mawa c'est la so prince qui toko ko mama président Fati yo kila so mawa ba ça la so prince université qui toko to se plana yo on continue nengo zo linga président ciao. Ok, merci beaucoup, Chao. Ok, merci beaucoup. En tout cas, toujours continuer. Nous avons vu ça, la conclusion. Il y a salité, il y a tellement mingi na salité. Les gens ont ba tellement côté ya ba mabulu, mais ndeko pena a tellement mingi na eloko ba bengi salité. Maire de la ville. Alors bien que akuta kini bopeto mais kini salité devant bango. Ono seza bango. OK. Ozomona image o bango. So que place ce bilon na bango ezaka boy. Batu bazo suba anzela eza propreté. Alors idée nangeza bo moni ba milanga plastique oyo. Solo to komi boye ba milanga plastique oyo ce qui l'état congolais a cause immense. Oyo angalo plastique ni osimbi na liboko. Mulangi oyo e komi belé na kata villa Kisasa. Basa la biso ba 1 litre ma ya munene. Basa la biso ba ji ya minene. Ba ono sere longwe mutu akota alimentation so ka somba ja somba ya munene okokata ozong mais en tant que amike o ese belé mutu dans la facilité ba ngomoni ba omela kato biloko ne mutu zo boma mboka ezo boma mboka basa so ba autoriser que eloko elongwa tout ça besoin ngol sous te ba tiela so ya minene wa munene mutu akota alimentation somba ngona ba ne omela bo ngona poubelle lupango et puis ba sachet belé eza à cause ya biloko oyo so omoni biloko ezalaka te depuis nakolo ba de 87 si lelo ezalaka to bano mela eau vive ya mai au bras konga banda ko sala eau vive nde peut-être ça qui ça boy non à partir ba fungolaki nzela na bango ya omoni lelo ke to komina milange belé biloko no se komina libanda ngai na salaka chaque jour liboso lupango nanga salongo soki bokozwa image ya kimwenza si kimwenza mbole kimwenza okuta teka se dinda bayaka wana basali kaka balongoli mabele boke notana na image so otuni batu mbole ba olakisa mbole pesa ka lokola aw. Déjà quoi déjà qui monte troisième boulevard na ndenge ko compter première zali Lumumba deuxième zali université troisième ezao yango quatrième de to kotina oyo mususu mais tous les deux eza ya kobeba yango ne mtezo faciliter moi tâche ba mbouteillage mo ne ba koti boy ba bimi boy mais eza ya kobeba cause ya ba terrasse ba tirer te na éviter maire de la ville avant d'y na ville côté avant d'y kuna na barumbu yanga azotinda biso ba message à lancer que tozala après to bano sa ba salongo liboso mapango ngana lancer que ye moko ya ko gumba chemise abanda ona na yolo motango abanda na yolo ndaki na ville mais je sais pas est-ce que ndongo zo condamner ka ye maire de la ville na éviter est-ce que possible sangani déjà bo pese rapport bebo tinda ta mukanda moko ye ba ke mabiloko misala zo tinda ezo sala matin oya tambola kanango voilà siko mekana ko s'adresser na maire de la ville ye moko aotala biso pesa zali ayoka soka koyoka alandanga na TV na zoloba ke akita sur le terrain ba pese message te ya bureau to votaki obeto tiaki e place wana pona ko kita sur le terrain mutuka oyo ba pese ya l'état na carburant eza pona ko kita sur le terrain soka tango na moi te otambo na butu chaque commune chaque quartier a comprendre que ouais place ma pesa ouais place ngana ko bandela c'est ça que obiso to sengi na yango wana moni bato zo ba message chef c'est ça signé ici pour mbongo ebima mais avant mbongo ebima il faut amona sur le terrain. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est ça, non? Merci beaucoup. Toujours continuer. En tout cas, papa Nabiso Azaki très clair. Le but vraiment la facile à se baser beaucoup plus dans les cambotali salité. Donc il y a propriété zate donc salité makasi ba foulou ba terrasse bouché donc bazo ya okira ngote ezo sala bien te côté ba chauffeur bazo déclarer maboulou donc ba embouteillage ezo salama
En tout cas, ça ne va pas vraiment. Na ezo awa na sur Prince, il y a université. Babé za deuxième route de Sotiki, boulevard Lumumba oye awa na Prince université mais donc il y a pas moyen, il y a pas moyen. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment nani? Professeur Valentin Tombo. Professeur Valentin, en tout cas, micro na biso podcast et qui dit vraiment Nanzela oh il y a ezo sur université. Mais tout le monde en tout cas ndeti malonge ezate. N'habite moi commentaire ni ko sala pour Nanzela pour tout le monde déjà za okangama. Naza déjà okangama. Eza pasi na mawa. Biso batu toyebaka ezokala. Tout le monde a yango ndenge eza. Eza pasi. Eza vraiment pasi. Social yango to banozela. Elingaki elakisama na misala neti ya boye. Eza pasi. Talaka nezo soko komi wana même tout droit. On connaît soutien. Donc koto e koma nango na habité sur de potoir sur nini. Ça passe. Kaka batune bazo débrier, zomona mabanga na. Kaka les particuliers bazo tchacha tout moi mabanga et voilà. C'est comme si l'état a zaté. Ça passe. OK, ni nango ko loba siko papa ko s'adresser na nani pour na loba moi mbela. Mbele ça il faut gestion intègre. Batika population y a voté yende a dirigé parce que arosala redevable vis-à-vis de la population. Mais bah oh y a nomination c'est difficile. Hein? Tu es bien nana bimara président tu es bien. Hein? Na 2018 tu es bien. Ah voilà, ce qui a ça là mais la ça redevable. Mais comme Yete Moutaza, ah voilà. Ok, merci beaucoup professeur, merci beaucoup. Donc tout le monde va me déclarer qu'après on a dit qu'il y a un embouteillage, donc il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Donc il m'a trop poussé dans ce que moi liboso kuna total à penza ndenge mabula ngo ezaleli pour to zapena na kati embouteillage quand de tozolo bela. Donc ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Totamboula tout le monde appelle mabula ngo. En tout cas et puis ça va chauffeur passi. Ba mabulu neti boye vraiment mituke kangami boye batika espace mi ya moi ba 1 mètre métal là ba terrassé bouché donc c'est délabré hein, c'est vraiment délabré en tout cas ils ont plérté quoi ils ont fait ça bien té donc ils ont ça la mabe makasi o eza ko boma ba moto batu ko boma ba mituka batu boye penza moto po kita faut ça boye à cause de ba mabulu donc université ma trop c'est la biso place atabino moko écouter biso nini pour bon c'est la biso mais faut c'est la une année bazela ko comme ba millions pour ba ko sala to nini to regretter na boye vraiment bale kakawa ba konti bale kakawa tala prince université boye kaka to lobe la prince na biso ba tala prince ba konti bale kakawa maman ba colonel ba général mais ba bon ça prince cité ali bo mo bolanda donc ma trop quand nebino mo bozo mona ndetro bana ya biso podcast hein et ça chaîne o elekta bino toujours d'information vraie d'information réelle bino mo bozo mona nzela donc nanzela o bata makolo ba ko lekela et ça banzela mituke comme kota et banzela o ba moto comme leka donc ba biloko boye ko provoquer ba accident donc et ça kitoko mingi te nzela ka o bata ba piéton ba ko lekela yango benzela mituke elekela yango banzela ba moto elekela neti boye ba moto et na se za lokwa ba jeep te za likolo ba moto za kana se boye penza eza bien te ma trop vous venez de la ville ataye moko amona te boye tande bato bali ba koya da bato bazo risquer donc et pe ça passe et pe ça ma population elle est là na maire de la ville donc la population elle est là na ba konzambo kana biso ba yo tala esika au plus vite que possible pour na ko sunga bandeko babi ba konzi pe bango baleka na nzela oyo mais il y a pas moyen ba moto mso ezo kuya ka awa en tout cas malonge zate ma trop bat baso déclarer trop bat baso déclarer to so ma ya pamba hein après ça ngo biso to bo mangu ane to kema to souffrir makasi nzela desate donc ma trop bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment nani? Papa comment nanga Alain. Papa Alain o meka miki osa commentaire pour nanzela o poto mona talaka yo moko do minga o ba kuté zate. Na bité logo za koto osa musala koto yo. Salam sala teo nyoso na bien 4 kwati bo sala nzelo. Musa ba chino ba sala musala awa.
toyebisaka bango place oyo bosalaka niveau ya place oyo ekosimba te kozwaka niveau oyo bomema ngo ekende mbala moko boye chinois aloba te ekozala bien malamu ma ekende kotakala ngabi te biso toyebi se ete jamais kosala balabala boye mais aza eloko mo bakosala mpe eloko mwa minute basala minute mais mboka biso ka négligence nde biso mo tobwaka mabanga tokosa mpe mosala boye mpe talo kwa boye moto bato banda okende bien ka ntango ekwei na esika moto ekufi ezodemare lisu te toyebi ke yango kama te provoke yango akoza nzela mposo nzela ezalaki malamu mbe baclient bakokale boye te mpo nzela emeki ofungama moke davike nzela eza mabe esali ke moto ekale moto ekufi nayebi te commentaire ni okota sur ça commentaire eloko nango oloba neti moko boye kosala nde volontaire eza te bango mwa balekaka awa même ye moko chef de l'état ayaka mpe awa na agricole akotaka agricole soki na journée azoleka nde bakabwaka mabanga le même jour tala nde moto akoyoboye mpenza boye mboka na biso ka boye mboka tati kaniveau kuta eyebana toso kaniveau eza mais mboka na biso mpenza mboka na biso ka boye na mboka to azaka te toyebi te tosufu na balabala na mboka antuka eza pasi mpe eza mawa komona ndeko azoleka akoza nzela ka eza mabe ndeko akwei ndenge akwei wana kobukana kozoka matro en plus aza agent eza kitoko te eza bien te makasi eza bien te eza kitoko te makasi matro papa nayebi te ma commentaire ndeko osala parce que outi okweya. En tout cas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, le président de la République. Il faut nous arranger des routes. Il faut nous arranger des routes. Comme ça ne pleut pas. Je viens du boulot. Dès mon retour, j'arrive, j'ai trouvé une embuscade. Donc, la route n'est pas si bonne. Donc, il faut nous arranger alors. En tout cas, ça passe. Aouti Moussala, Aozonga, Kana Nzelande Saka Mabe, Akwei, Akobukana, Akozoka, Akobeta Mutuna Bordir, Akozika Yanzela, et ça malamu mingi te. En tout cas, et puis si passe, pepe si mawa, et puis si vraiment passe, pepe si mawa, parce que je manque même les mots. Donc, le gouvernement congolais est à Kalikambo pour la population et Joakimia. Et ça, et si Kamo ya munende ya mulai mingi te pour na babongte. Et puis ce bayo c'est la bango prince. Batia quand même beto otomo basali kuna na nini na kikwiti kuna. Ba betonango bien. Ba biscuit o bazotia o population zo déclaré. Bayo ti la bango prince modo le roi biscuit. Quand ne ba grand car ezoleka ba jeep ezoleka. Ba moto epai. Et buki ça fait un bout de temps. Bazaka modèle bazaleli oyo bat ba okoya kakawa ba moto zo koya donc ezo sala kitoko côté ezo sala pasi koleka. Merci beaucoup to connaître toujours ko avis bandeko moi ma déclaration na bango donc na habité aso imbule beti ezala randenge nini boye eza kitoko mingi poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to mutini nete to moni na nyoso to sali me kondime koli forever grateful for God and my blessing I wait to begin cause the Ikolo na sekole kaba ute bandi bisitu benga mabalongi always is thanks for the life I'm living the come is like I'm watching them soki na kanisi bola muna yo edekela kangai osali ya pokabo boye pena biloko boye terrasso balongola biso terrasso abatango wekende tikuna la police toko kate do biso mo bana moto so tsheba mi fote pona mabanga l'état za musa l'état za nini. OK, je pense que bino mo bozoyoka moto mo refutaka 15 000 à l'état chaque fin du mois 500 qui tasse 15 000 combien de motos na ville avec ça talanzela baolo bana lingalo eza facile miso emona matoi eyoka donc et puis ça toujours passe donc komona nzela boye ba moto fosa la boye neta linge kwaya donc o personne équilibre te ba kwai kaka ce n'est pas bien donc le quoi population pena eganga na mongongo makasi micro na biso ekita sur le terrain nde micro na biso ekitaki sur le terrain pour na yo talisa nzela ndenge yango ezali nzela ndenge yango ekomi en tout cas place au risque eza makasi c'est risqué population ekufa ezo risqué batu ba perdre ba âme na bango pone sika oyo ponde kwa ucho kweyawa soko akwei pe mabe muto ekobeta pe na bordure ndeti boye batengami boye bakope kweya batu komo kita déjà bakope ko bambana bazui pe problème en tout cas eza kitoko mingi te eza pasi o eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeki mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wetu wa begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekome elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai iwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala kokitano ya bala ya mabana bilaka na ouais donc bino mo bozomonaka ndenge bamituka ezokendela nde bamoto ezokendela 2 pines 3 pines bata pousse donc matro quoi matro ezopesa pasi côté mosusu tomoni terrasse pe en tout cas malonga te ouais tozomona pasi libulu ezotungisa biso makasi boluka biso solution tosengi na bakonzi batala bisiko pardon. Merci beaucoup. Maman, moni libulu ata chef du quartier okunda ngomeki mutema mabeza na mboko na ba bourgmestre na ba chef du quartier na ba gouverneur surtout pe na ba tia lelo na yebite alongola pongi. OK. Mikanda ba $20 toso mikanda ba $20 menzela ba bongisa te. OK, merci beaucoup. tolemi ba on va gende balonga ba gende tolemi ba on déjà. De route abeza mingo le batabika balembi. Balembi voilà donc les opé ça passe les opé ça mawanzela mabe makasi batu baleka batu bakangami bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo Selenza. Papa mekano ko sama muke commentaire pour nzela o. Papa maman to lemi vraiment. Biso to futa ba taxe. To soma mikanda l'état mais l'état zo bongisela biso nzela te. To souffrir makasi. Transport zo mata pona embouteillage. Embouteillage yango na yo sa que transport mata parce ceux qui nzela za bien embouteillage ko zala te transport pe ko mata te. To souffrir makasi. Merci. OK, merci beaucoup. Tozo ko en tout cas nzela eza tellement mabe. Et puis banzela babi presque tout eza ko beba. Je crois bien la fois passée Total Sabino Prince ya Bokassa ndenge eza ko beba toke na Prince Kassa vous beaucoup na ndenge eza malamu te lelo toza awa na ezo eza malamu te lobi kuna tozonga na kimwenza kuna Total Sabino lo ba Prince eza malamu te. OK banzela wana yango nde ezo sala po batu baleka bakende oteka bakende ba misala bakende ba classe bakende ba makambo belé voilà donc eza pasi eza mawa donc toza vraiment la kati ya embouteillage eleki tellement ya trop bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Papa mo commentaire muke sur banzela oyo. Comme on a papa Papina se présenter nzela oyo est impraticable. OK. Ba ça l'effort pe na ba bongsela biso nzela o totambola malamu. Merci beaucoup en tout cas moi commentaire. Bonjour maman. Comme on a Mayadi Gaston na faina makala lelo sa biso passe na nzela vraiment mawape mingi tala banzande bukani moi place moi mukika mais biso temps ebele po ba bongisango tala embouteillage nyoso ko kanga bazotika te transport bazozwa mbongo chaque jour mais embouteillage ezo sila te po nini pa po banzela lelo ke bo biso yango wana nini nango ko lo ba pona nzela bandeko biso bazana assemblée kuna basunga biso po abongisa banzela po nyonso pe bonga topesa bango chance basala musala bana ndenga kimia ona yana maposa na luba yango wana. Merci beaucoup population tout cas zo connaît olela population zo lela pena pona nzela na bango oyo ma trop de kinzela vraiment eza délabré donc c'est délabrement avancé hein nzela kitoko ezate donc to longwa awa to ke kota suti to ke ko virer kuna to na direction va to makimwenza kuna to tala pe yango kuna eza ndenge nini. Merci beaucoup. Matoye yoki miso emoni minga kolobezati otembezate moi misale monani minga kolobezati touti musika essentiel tokomi minga kolobezati ya kolobezati minga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wetu wa begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekome elengis like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo so tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin kozeleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga Oui, très cher internaute, donc toza kaka na prince ya université sur yolo ezo na rompo ezo a place na telemi awa na longo siko place tozaki ya ba mituka ya embouteillage ya ba salité na ye na pusani mwa mukie direction obomona ya sima nanga eza toujours ezo donc soko pusani okiti mwandambu okomi sur Kimwenza na prince ya Kimwenza toujours na yolo ezo. Voilà, donc prince bozo mono kuto balobela yango soute. Prince ese kufa kala. Donc batia yango kusukate balobela yango soute obozo mona wana ngambo wana eza ba mituko ezo uta boye donc eko uta e uti kikwiti boye eko uta pe uti kapela boye e uti ba victoire eko ya pe ebimeli pe awa ekeiti ba rond point. Njelo bozo mona donc obozo mona oyo eza lokwa kokota na bango. Moto na njelo bomoni ekoti wana. Et quand tu as mais kuna eko baluka kaka mais tolo belasko tout droit eketi na Kimwenza voilà donc sur ekoti eke tout droit ah pe na ngambo bozo mona j'ai vraiment petit boulevard moko kuna peso uta kuna na Kimwenza ezo bima awa eketi et continuer ekei mais nzelo bozo mona oyo ezeko tunzela mo balobela kango lisusu te kande bomone comme nango de la breboye donc ici ekufa kala toko kita mwa muke kuna toke leksa bino ndenge kufela ba mabulu papa tumusu ba otala ba oh mais njelango azolo be kufa njelango eza bien apparemment to mona el ngambu na ngambu eza nango bien mais soy to komi liboso kuna ya pas moyen oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mais sikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin kozeleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo. Bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Papa kombo nani? Mese Mbia. Pardon? Mbia. Ah Mese Mbia, oui tomoni yo na rond-point ezo awa nabite micro na biche kiti na mabele na bino pour na meka muke ko soit mon renseignement par rapport à l'avenir na bino tout le monde va prendre ça au Bukana tout le monde va salité puis ah to bi kezara boulevard to bi tele tout le monde kufa ba signaler biso babi so bokiti kuna na se donc matro na bi te commentaire ni ko sala avant que to kitana se kuna et tant que Nkolo Mabele. Bon en fait à boulevard ils ont vraiment abandonné ils a eu beau été quand même route pour y période où moule betite son moule beto rolela au monde a vraiment maillé zara awa royo kamawa. Donc, on regrettait vraiment le gouvernement abandonner vraiment boulevard Réseau. Par rapport à Nzela Missous, ils ont privilégié ça les boulevard Réseau na Yoloa. Yolo Réseau vraiment été salité, en tout cas, ils sont vraiment regrettables. Ils sont regrettables aussi le gouvernement provincial, pas mon boulevard Réseau. OK, donc pour ça nous sommes qui place wana. Poto mekana ko tele sikona ndenge pour on vraiment na zo bete za prince bien eza nini akada mese kufa déjà akada mese kufa donc ya eloko malonge za sauter mitokele ga sauter eloko ele ga sauter combien de temps ah ouais déjà ici déjà ba né belé
Bané, vraiment, bané, ça vraiment abandonné. Ils ont vraiment abandonné. Ni na ngoko loba na gouvernement ou chet na bato amitema malamu o nzambata compassion kat na bango. Le gouvernement vraiment a la responsabilité na ya. A la responsabilité na ya, gouverneur à ville, bourgmestre en tout cas, pas réhabiliter nzela et ça la bien. OK, merci beaucoup Ndeko Alobi, ba réhabiliter nzela oyo et au sala bien. En tout cas gouverneur Penza azwa makamnae amen. Merci beaucoup pour nos mona, merci beaucoup papa, merci beaucoup on est ensemble. En tout cas pour nos mona nzela ngo modèle ezaleli miso e mona mateyo yoka aux population et loba aux population et déclaré en tout cas et ça passe mingi et ça passe mingi yolo ya lokumu yolo ya ba musicien kotala ngondenge komi yolo vraiment eza délabrement avancé en tout cas et ça passe comme on a boulevard o ezaki boulevard mo kitoko mais boulevard ekufi ba yebi kututé et ça li combien d'années donc et ça passe pe maman bonjour papa. Bonjour. Papa comment on est? Comment on a Flavien qui biloulou. Papa Flavien micro na biso kitina mabele na bino yolo o meka muke ko sa mo commentaire pour na ndira na bino oyo ezaki boulevard mais tout le monde le komi boy. En tout cas veuillez m'excuser parce que bon net pour la loba bien moni biso to fanda ka ndako biso ngoyo o ta petite scène na gai yemda ka wa biso to kufa la grande cercle bon en tout cas ezalaki mutu alingaki aide biso mpona kosala nzela oyo ezalaki ekwake mais gouvernement na biso comme eza na makambo nango na marke nango yango omoni ke babai na ye atika wana mutu nyonso atika pourquoi atika donc gouvernement osala yango sila gouvernant zila ti na momo tozali awa eloko moko te mama quand même oyo na boulevard ki mwenza bozosala bongo oyo mpo bosala vraiment tomonaka mpasi oyo tozomona eza microbe depuis Mobutu ekufa depuis Mobutu banda Mobutu banda na Zaire awa déjà ekufa déjà ekufa bon tala kitoko te depuis sera Mobutu boulevard ekufa banda Zaire awa mais yolo c'est Dallas metala batiri bateri wobokele bana bafuidi aya papa beti na ndinga bwala donc papa tanga beti ndinga bwala donc pesi pasi na bite papa ni nango ko loba o continue obetaka ndinga wana ndenge nini po wobokele tokoloba nini to yango ezomonana bayande babongisa te baya oveda yawa rien a chapwa lialar akima taninga tika badala longola badala eti nyonso tutu bakena nango bateka il faut expliquer bien que sombu le beti en tout cas pour bima mwana muka bimaka te et puis bakata courant za mulili donc nde toza boye esenga suko mukolo po akelo soba biloko po oyebika vie oyo tozomene na ta oyo toyalia tato papa koya ba 20h azwi mbongo na 20h oza obligé faut que so bata Thompson banini po bolamba po bolia bokola nzala te mais nayebi so mai ndenge tondaka wa même yo ndenge oza boye so osaleli kombe soda kuta lokwea wana na tekase kombe de soda bakwea wana yebisa bato wana kikwiti basali bongo awa pena boulevard place pinza fanda poni komonisa tu pasi ndenge wana toza na besoin ya mbongo gouvernement te toza besoin basala biso banzela mpo toza bacourage neti ngai nde nabola moi je travaille ngai liaka te ko o ndeko ya député banini aza te na ntina na ye te biso mo toluka mbongo na biso na marke na biso yebisa bango baya kosala biso nzela. Ok, merci beaucoup mingi olobi eza te donc quand balobi yolo evanda mpindi donc eza pasi mpe eza mawa trop
en tout cas eza pasi soki toprogresse mwa moke na se kuna toke na prince ya kimwenza mais tokóma kuna te parce que tozalaki vraiment na université et puis tomekolakisa bino mwa boulevard oyo mikolo ekoya nde tokelakisa bino prince ya kimwenza ndenge yango ezali donc yolo Dallas yango oyo yolo ya lokumu yolo ya bamusicien en tout cas c'est délabré yolo ya boziana na salu ya bisika azali yolo ya Juna Janana, yolo ya Evoloko, yolo ya Redi ya Misi, yolo ya Dido Yongo, donc matro, yolo ezo matro, yolo ya Lokumu, yolo ya ba musicien, matro. Ah, yolo ya papa na biso Modeste Bahati, matro, yolo ya chef d'état-major. Papa na biso Didier Tumba, matro, donc yolongo yango yo Dallas, donc mystique, salité makasi, donc tokoki okota te mais pona kaka kosala ba fan na biso so balinga original plaisir, donc nazo tsama ko nazo kota na ba salité, donc ba terrasse bouché, donc epesi pasi pe epesi matro o bozomona babi boulevard eza abandonné depuis sera Mobutu mais so batsa bazongisi boulevard place babi mutu moko ya motema malamu andima ko sala nzela oyo parce que sana bato nzamba tsa compassion kati na mitema na bango bandimi basala musala oyo mais babi gouvernement epekisaki elobi batika nka bongo jusqu'à ce que bango moko bako sala nzela oyo boulevard oyo eza abandonné depuis série ya Mobutu. Voilà donc epesi pasi pepesi mawa. Je crois que Bishona Bino to découvrir nzela oyo elongo to yoki vraiment kolela ya bandeko basi pe bandeko mibali to yoki kolela ya ba chauffeur to yoki kolela vraiment en tout cas et puis si bien te makasi donc minga olobezate matoi e yoki misu e moni en tout cas quand na lobaki nzela o soko o continue ti to pusani to ke komatina Prince ya Kimwenza nde babeza troisième route, première route eza boulevard Lumumba, deuxième route eza Prince ya université et puis troisième route eza Prince ya Kimwenza. En tout cas ba direction minene boye vraiment boulevard ekufa nango depuis Sera Mobutu. Un grand merci na bino nyonso obozaki li bakuma malamu ya ko vanda ko tika makambo nyonso bondo ko sala pona ko landa édition ya lelo ya original vraiment a remercier bino na remercier ba boss nanga la musika na remercier Jordan, les grands caméramans, nous savons que original Abma Bilili, Abma bien Abilili, moi ba jolibilité kitoko PLNG. Donc minga le bezate, na pesi mbote na ngana baïno so bolinga original fait alinga bino mingi, toujours bonne fête na moi de la femme. Donc ba maman nyonso mokili ba particulièrement na maman tu ya Congo qui a toki la ba bonne fête na bino. Fête et continue na bonne fête. Na le 31 mars. Merci beaucoup à tous. Okomisanga na mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga